Mon émission on a ça là oyo pour na Papa Lutumba. Les émissions peut-être au bandeau 2 fois 3 fois. Faut na loba oyo ça na 4 fois. Mon comme ça na nota la Papa Lutumba. So comme ni lelo matanga ya Papa Lutumba. Ba bazo wele la penate parce ba yebi ke ba wele la qui est pété de son vivant. Moni. Et comme il était fallait nani azala. Tant papa zako bela ya zako ya qui azaki na amour wana ya collaborer na baninga na artiste. Il a fait participer les aînés na ba jeune. Mais ba jeune mususu ba boyaki na mako yema na Papa Lutumba ka ndeto neka to sunula ba mikolo na ki africain na biso. Mingi lelo ba komo ba lika Papa Lutumba na musika. Moni. Ba benga ba jeune musuba ya ko yemba ba boya. Moni to ba lika mango ndenge wana. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a un quartier latin. Na oya salaki pona na komo ya Papa Lutumba parce que omoni musique est un avantage moko. Mutako za l'ennemi na yo. Ponetiye na lukamo musuti za ennemi nanga. Tilelo mosa. Alaki matanga. Tena ba kiti moko nza mena sata ba osolate. Yozui SMS oki nza mena sata ba yokani. Deux années ngwa. Neti mikolo on a un problème on a poto. Oui. Pour mon esili. On a allé parmi bateau ba content. Tant le que on a batiki na prison. Surtout une entourage na ngai na CPL na ça va. Parce que ce koyo to se besa bateau partir à Cacho. On se regarde disque même ou na Cacho. Dieu moi monsieur disque ne beaucoup était comme la cité. On ça la clip na ba détenu. Si c'est moko Afrique Info avec Franck Stemai qui yandankala twende. Et si ka oyo mutako ko sangisa biso yaki Papa Lutumba te. Pona ni to prophétique na ngoti to ke na mingi ko kutana kuda. Ko to le bela makamona te. To kutana to sangana poto sani. Papa Lutumba zaki encore plus riche. Na ko solola na ebo yekele muso na yoke na banzema. Tala phrase na yemo ka loba na sepela ngo makasi. Abina botama na suki ya moto elinga ngate. Bongo mino na zuna mukila ta ko boyi ngai. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, qui yandankala twende. X-Bass, Marandura. Excellent fidèle internaute, comme vous l'avez remarqué, nous sommes habillés en noir aujourd'hui. Question bien sûr de rendre hommage aux deux grands baobas qui sont tombés. Donc il s'agit de Papa Lutumba Simarondo Manueno, mais également des professeurs Alfred Liolo qui nous a quittés également depuis je crois l'Autriche. Voilà, c'est là où il a rendu l'âme. Papa Lutumba a rendu l'âme bien sûr à Paris. Voilà, aujourd'hui nous sommes venus voir aussi un grand que vous préférez beaucoup, un leader de notre musique, quelqu'un qui fait également l'honneur et la fierté de la musique congolaise, mais aussi c'était donc le jeune frère, les frères à Papa Lutumba Simaro. Et lui d'ailleurs, il a été prophète, il a immortalisé Papa Lutumba Simaro de son vivant. Il s'agit donc de Félix Wazekwa, monstre d'amour. Bonjour monstre, mes condoléances. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, et c'est mon casque que le rôle sur le lot. Et c'est parce que tu continues en bonne santé, mais ma wapo, mon quoi bakulu tu nayo, à quel sous. Impression nayo monstre d'amour. D'abord, mes amis balé, parce que même Papa Liolo, Azaki directeur de son académie, il m'a dit supérieur. Donc, mais les autres ont plus comme Papa Lutumba. C'est un moment très difficile. Moment très difficile, monstre d'amour, c'est que votre qu'on épargne bien sûr Papa Lioloté, parce que tu es au hasard qui parle autant que un ancien de l'Académie des Beaux-Arts.
tu vas souvenir de nos gardes pour Papa Liolo. Oui, Papa Liolo, donc Azali, donc Azalaki, vraiment sculpteur, parmi les sculpteurs, il y a Minene, beaucoup on a vu ce soir. Il y a Bandi les lotés, Bandaki même la période, il y a mon conjoint Atika Bisso Mobutu. Vraiment, Saliba Efrem Bingi a travaillé à travers le monde. Efrem a une personnalité. Le ministre, il a beaucoup travaillé. Et il était extraordinaire. Ça dit même l'Académie de Beaux-Arts, donc, ceux qui président de la République, ils ont commandé Moko Yamounene. Ils ont recours à côté sculpture. Okay. Voilà. Donc, ils ont une responsabilité à l'Académie des Beaux-Arts, à côté il y a à côté supérieur. Donc, vraiment, c'est mon papa. Mais ils ont perdu. Et ça l'a mis simultanément. À côté art plastique, art musical. Voilà, donc. Ce sont mes deux papas qui sont partis. Ils ont pris un moment très difficile, surtout que ça a mis presque la même chose. Il se passe qu'un jour, alors Monstre d'amour, question, nous avons préparé une mission, il y a la Kingana Moutou. Nous avons toujours au Lokayo Moutou aux Zaran Minimakas na réflexion, ou le Barami Mrambo et Salara Batou bien. Depuis l'année 2019 a commencé, depuis que l'année 2019 a commencé, on a perdu beaucoup de grands. Dans tous les domaines, hein, commençant par Papa Kizenga, Papa Nabiso Yeroudia Abdoulaye Ndombasi, de Père de Lessous Chaloupa, ou à côté politique, le côté musical, dans la période Moko Boyne, tout le monde dit Papa Lutumba Kei, Papa Liolo Kei. Est-ce que, dans le tant que philosophe, dans le Nabiso, dans le verbe, et qu'on a ça nini, bah moment où toujours traverser le lot. Non, Bible le but, temps et événements imprévus nous arrivent à tous. Les événements qui sont imprévus, et nous avons dit que les gens tout le monde ont bakoufa, si ma jeune bakoufa après. Non. Bolelo, bango baïbanaki, mais ceux qui ont bopito na biso, côté na morgue, on a bana mike bazawana. Donc ils ont moment mokoka, ils ont coïncidence. Oui, salami que to perdre ma mikolo dengwana. Mais loko yo, yoko kitabiso mamutema, total appel ba âge bazoke na. Voilà, mon espérance de vie dans le niveau d'Afrique, elle est quand même 60 ans. Mais bon, on va aller l'icolo, il y a 60 ans, papa nous sommes au Tanguy. Voilà, et ça l'a mis qu'il fallait pas qu'il y ait. Donc, on a vu l'on a eu ma bête, on a dit que bon, papa le tout a 81 ans par exemple, mais ça va. Ça va. Azong ça déjà guitare là, à raccrocher qui quoi. Donc, on s'en a eu mon qui n'a salé. Que ça la moto moko bazana en pleine activité bala moko atiki biso noko ezaki pa wemba to azosala na musala nakaya kestere menea moni bakawana ya bakamo difficile mais boye tous on a nenga bien. Tous on a nenga bien Monstre d'amour to kepela molombango ozana na place à musala lelo. Alors quant à Lutumba Simaro to hebana le Monstre d'amour ozwaki sangwaliwa wana Dengenini, parce que tu as na boutou ya samedi à 3h du matin. Les 30, oui. Les 30. Man informa qui c'était comment ou après na kiliwana. Oui, donc c'est un ami Dred Carolage à Wechi. On a aimé moi, mais c'est formidable. Voilà, c'est vraiment un frère pour moi. Donc dans l'amour qui peut retard 10h bon na mona appel na ye on a kanisi tinga mona bengi android eza ale muso bengi mutu sango yeba nazoli ngana kata ngona 8 yene muta benga mais na yambi mamoko mon frère na yambi nga mamona nouvelle wana c'était très difficile. Pourquoi Dred? Parce que Dred a se senta qui très touché pour y muta pesa nga idée wana na yembela Papa Lutumba. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui aimait, je pense qu'il doit continuer aussi à le faire, il aime beaucoup Papa Lutumba. Alors tant que ça on a donc à mon avis muta liboso to parmi bato ko partager na bango ezangai. Tant on a aimé Papa Wemba, le prince de la rumba. Dred a singa le bino. Au moni qui nzemo na Papa Wemba moni ngote.
So salili lelo papa Lutuma nzembo to ba mikolo mususu ba nzembo lobi et c'est un soutien que hommage mon réseau bêta ya bien côté hommage biso to mo zongo na connotation mo ya mutakufi non ba ko rendre lelo mutu hommage mazana no vivant donc to l'entoranda qui hommage wana de son vivant yemoko na icône d'Afrique yemoko pesa na kacha clip wana asepela na nzembo wana amona ngo penenge zo bêta na ba télévision yemo pasa ki na portable na ye donc je pense que même malobana ya suka artistiquement atiki ngo na nzembo wana tanga zolo baké na za loko tiki la binote na tiki la Bible je pense que c'est beaucoup donc c'est Dredd qui m'a appris cette nouvelle et réaction des Argentins non mais on se comprendre que Nazaki est très abattu très abattu mais Nazalaki moi tout le banding nini makasi parce que naé baki déjà donc Nazalaki déjà sika malamuté parce que ba benga ba soins palliatifs c'est-à-dire que so on dit mindele ba soigner yo to ba minganga ba soigner yo so maile na bango suki donc comme le roi la moto comme aux liwa barotina ce qu'on a soins palliatifs donc tant on a solé na Willy Tafara et que mon papa nous a soins palliatifs je pense que c'est ce jour-là que j'ai pleuré n'a pas déjà qu'ici donc les soins palliatifs et ngolo ba soins moko asuka ba ko pesa yo en attendant ko fana yo mon force ya papa Lutumba sachant même qu'il y a commune Tawana mais atika ki ko loba atika ki ko sekate donc voilà azaki na biso ka bien le 19 mars la salle là qui est bande moko boye pendant ko un bon anniversaire on est qui 81e anniversaire na utu ili tafara ipsinga lobi toute la journée et l'ongine ça qui okanga metanga moni message na yo to moni aseki abina ipsa abino na mwana ngai donc je pense que baba loba wana nyo surtout na force azaki na ba ibisio ke okukufa mais ozomona oza fort abana olela chaque jour ta zolela na epete donc eloko wana to tika na souvenir plus wana ya nini mais omoni eloko na boya ki pe na zo boya pona papa Lutumba mon photo mon bimi na internet boye ba cheye netio dernière photo na ya avant kufa nazana besoin tozana besoin ba image ndenge on a te moni to na besoin ba image ndenge on a te que on est mutu muso amona papa Lutumba mala suka peut-être na concert moko boye alinga tika na image wana muso amona qui peut-être na ka on comprend on na loba voilà que dans la photo yo dernière photo na avant kufa tu ko comme tala ninga za na cercueil tu comme tala ninga bon so remarquer mikolo tout batu nyonso tout batanga mingi to la mikolo zo mona cercueil za ka fermé so remarquer ngo cercueil za toujours fermé parce que mon doigt suku falingi batika na image na ya bien batu bako comprendre tende ni image wana suku tika na mito batu okoko bosa na même image mosusu ah oui o tika na o wana ya suku ape komi ko salon ndeti bien te et loko o to wele laka même o ngai na tunaki Willy Tafa en quelque sorte soki a souffraki avant kufa parce que loko moni mutso ala ni na pongi ce que j'aurais souhaité papa la linaï quand on a pongi on a moko la mukina été ah moni qui a souffert mais oui ba ki mutuno pas ma souffraki avant alors sikoyo déjà koyeba ndenge on la passe alors aussi sous photo mo ndeti azana ba tawana ya mabe boche sur internet et cause à l'animé la intention moko ya bien mais il faut comprendre que bato musu baza très sensible donc je pense que loko na ndemte sala nga mabe so ba photo ndenge na musu ezali to éviter ko cha ba photo moko boye bon éviter papa Lutumba zaki pas gelouté moni azalaki pe mutakola ki lokola bato nyonso tout le musu na photo na montant zaki mona muke to za na miyoyo to bato balinga soko miso ba photo ndenge wana na ba moment ya boye c'est pas bien to tika bato batika na image bien très bien ah to tika na bato batika na image bien monstre d'amour puisque nous le bela ndimbo oyo le monument d'Afrique l'icône d'Afrique sorry l'icône d'Afrique papa Lutumba Simaro on peut permettre biso tous en aussi quoi en live bien que tous parce que na moni peno comme kota na moi tristesse wana alors to yemba parce que la musique adoucit les mœurs to yemba muke tous asco l'icône d'Afrique le poète Lutumba Simaro en live bien sûr avec le groupe Cultura PIV et lui-même le monstre d'amour Félix Wazekwa. À tout de suite pour la continuité de cette émission. Suivez. Papa Lutumba Simaro, notre poète
Soso elenie, soso ekolela ngoyabu. Soso ekolela eleli. Sima ya mwangunga tongo ikutana. Tongo ikutana ndiko ya makambo. Basusu na bisengo, basusu na mawa. Nalingaka yo, papa Lutumba sima ho.
Voilà, je pense que cette chanson a fait beaucoup, bien sûr, du bien à tout le monde. Hein. À travers le monde. Vous s'épelez, bien sûr, un hommage au Yolelo, au Yango Tamson Zembe, pour permettre à Bisso, de Papa Lutumba, la dernière demeure, parce que à Yoka Yango, à Mona Clipoana, et c'est un makasi. Monstre d'amour, ce qui est vrai, et ali comportement où on est, nous bâtissons photo tika nango. Ko immortaliser bato ko sala banzembo ningo turuba parce que oyo tozo kango Papa Lutumba na biso te nzembo itikali. Oui. Mais elengi nango ezaki yemo kwa mona clip, yemo kwa abeta guitare na kati ya nzembo wana, c'était divin mais toyeba nanu rencontre na bino ya liboso na Papa Lutumba ezaki ndenge nini. Tu as scope na ba souvenir na yomoko na kulutu na watiki biso Papa Lutumba simako. Boyeba na kana ndenge nini. Po betela biso Papa Wemba ndebo kutanela ba occasion wana lelo ce que Papa Lutumba occasion et ça là que beaucoup tana pour la première fois. Oui, donc papa. Ok. En fait, il s'est passé une chose. Au commencement, on a eu la coco, la biso wendo, kalosoy. Tant on a vivant. Mais na ibana ina nte na bana pena musique penate. Ok. Amoni ngabi mais moi na zo ba bien te ngana bité na bani musique sika. Mais ndenga na conserva vie. Tant on continue dans domaine moko boye, il faut le canal ba mikolo ya domaine. Kuba ibisa musala ndenge le kaka sope ba ko pambola yo ba pambola yo. Yango na etala yo na memilio ba biloko ya mikibiki na yena ngo. Ndenge zalaki ba parfum memeli mo elamba memeli mo eloko boye biloko to to na ngole mso ba poto. Na opesa ko papa wendo. Na période wana yembi lisusu nanu tekeo bakati biso courant bakati mai solo ba biloko wana izongisa ki sur l'actualité. Wana bena zaki sur l'actualité. OK. Ce qu'on m'a dit, on a bimelié. Ah, moi, on a un état, on a comment on a un état, on a un boye. Yo zali la troisième personne, on a eu un moment où on a oublié na batu. Attendez, on a comme Pepe Kale. Ok. Il y a Papa Lutumba. Abina yo mo ndenge yeboy. Bozaka trois na musique na biso bosali action. Alors moni siko tanga tanga ekombo ya batu wana. Nazalaki obligé, na sala neti lokola na luka Papa Lutumba parce que yelo kwa neti atanginga comme bateau to raisonner ndenge moko. Ouais. Le faut luka Yesu. Oui, il faut luka parce que ya ipsinga moni ne taw na komi na bato ba kotala ngeza Pepe Kale mais Papa Lutumba na yo ningo yebo. Ngabi donc c'est katanginga pe comme des master na ngai. Il faut na luka bango donc to raisonner à peu près ndenge moko. OK. Là on a ça qui démarche même avec Pepe Kale on était en très bon terme. Na Papa Lutumba na kina olukaye to tani to sololi mais nazaki toujours na maloba on ya Papa Wendo na mutuna nga donc atagelenga déjà comme ya ba mina ngai o batu fo luka na musique ya on a tout ça qui connaissance na ko tale panaye boye le musa mona ki on ka ndé ba otala mutu mamoni ke komi lobby na il susu oh umuya na yo umuya na ngapa mapamba ungai na zo sepena na elobeli na ye so ka zoloba na ebisio eza lokola a osala nzembo donc azosala ba page à livre c'est-à-dire azakoloba n'importe quoi te na ebite so bato saisir ngai moni donc on a lobaki apprenons aux enfants à parler aux adultes à cette ère donc yepena soki kama malonga kolobeza na ngote avai nai donc so mona ba no loba donc yumo senti pena que non aloba kama kama bien voilà yangona plaisir on esala ngai na inotala ka souvent pour no ka ba makamwa voilà donc ende er mona moni noko tala yeko kité na bani soko bengisa yi to bani ne awana limetete tita on azaki na on matete OK voilà tout ça na yi azo tala ngana ndaku moni ba tout ça kabula nyoso tuna yi quoi donc c'était comme ça ti ayeko mona ke bolingo na za na on verrier eza passager te eza te mutu monte na sina zo ki consigne Papa Wendo donc on a moni mutu et puis tout solo na yozo mona ke bozo yokana na makamunyoso. Alors, c'est par là une idée à featuring na Adam na Eve yaki. Oui, bon, on a constaté que Papa Lutumba yembi sabato ebele miso baza vivant. Oui. Mais au moins ba grand muso batika biso lo ba Dilu, ba John Poy, ba Pepe Kale. Ba Pepe Kale, Papa Wemba. Non, mais c'est grave. Ce qu'on au moins miso baza vivant. Ba passa la collaboration là. Très bien. Mais il y a mon nga peut-être na oui bango bien parce que tu au solage presque chaque jour ou de temps en temps. Mais bon, population. Là je me suis posé la question. OK. Population ce que ba mon na ndenge nini.
idée wana il parce qu'il peut trop télé qui peut trop télé ba interview pena te bon mabino mais na yeko remarquer que ce bozo solo la na c'est comme azolo baloko la makamweza plus intéressant que même wa lo bana banzemo parce que moni biso ba parolier na ko sala le musu plus intéressant na ndenge nazo expliquer likambo boye que so linga to tchonka na musique kaka ko izo limiter ngai on est période mo lomba créer système mo boye a mo lo bana musique ezo beta ya mo lo bana ouais parce que bolinga lukela kama lo bana mélodie mais bozo comme c'est que c'est ça on passe akoma ye l'homme mo tafungula biso avec non er mo go fo lo bana ko yemba karaté parce que nyo so ko tchona musique té non la bien ça va c'est une bonne idée Papa Lutumba on était que yo yembisa bato mais vous allez bien tout ça la featuring moko mais toujours solo là bato pe ba mongo na yo ba pe boane na yo na bi na yo ezali te ndenge za la somo ta kufia comme ka buta malama ko mutu munene c'était un grand moni mutu nyo so occasion au solo na Papa Lutumba on a maintenant que donc c'est comme n'invité c'est comme ma idée ya kaka izo yela initi non c'était grave mabino oni na ba question mo kasi na opposer yo bon yo répondre na alors qu'est-ce qu'on avait fait na album na nzembo to saki liboso na pesi ba question mais to solo li ma réponse na ngote OK voilà OK nango na pesi ba question à débrouiller nga sikoto kutana na studio donc c'est du vrai les alités que tu solo la beauté papa persona malamu répondre maman malamu ezate donc yé moko to koti na studio oui peut-être yo répondre nini Naïbi pété tant nous tourne par exemple Papa Lutumba ce qu'a vu un kiti mon abat pas beti baboko abete la pilote to abete la nzambe ozomona ndeti loko ningo dans la surprise la réponse là donc azo raisonner sur place dans studio donc nazana ba bande mususu oya loba mais to check news na disquette parce que faut la pe mulai ya nzembe Papa Zoloba to zo pona sikoyo kaka pona nzembo ezala na timing nango mais maloba musu etikala nango ezali oya lobaki donc alobi ti na moni moko musu tango nzembo ne bimi sepelisi bato ba bengiye vraiment babino exercice on sala ezali bien siko bato ba moni yo penza ningo zo tambola ningo lobaka ningo zo respirer bato senti bien que non a papa iloka bo il fallait ça lango vraiment je pense que ceux qui Papa Lutumba solo la kaneto solo on a lombo et ningo za pena li kamune ni souffle na musique na biso ah oui parce que ningo za pena li solo pena ya banganga moni on a na niveau on a té c'est la banganga danger alors monstre d'amour pour na yo Papa Lutumba ce qu'il faut tout chaïwana oui ça biso qui est Papa Lutumba pour Félix Wazekwa oui dalingana si ça na place nazaki deuxième collaboration ezaki ko yemo mutalo alinga kiango OK ouais tellement ba benga ki ba bine tu as bien fait siko moni ki tozana mungongo na yo ala bi ko sabe ça mona to ko bandela suli ka mona tenga bi y a pas de problème voilà on a na mémoire nzambe pe to sala ki exercice on mais o ya mi sato ya icône d'Afrique on est zaki volonté ne yanga ndenge ya mina nga direct carolage absenga lobino et on a bien papa n'a que trouvé na ebise que non papa non ça là hommage moko ba bi c'est bien mais par après na yo zo makanisi que non mais ce qui est mon groupe à participer au moins c'est comme ça plus intéressant mon ils allaient dire que salmi des sons vivants mais il y a ça mais au Rwanda il y a bon chose en akati voilà alors pour répondre à la question na yo so bâti Papa Lutumba au moins na vie na Bible les en verset moko faut ça dans livre à Jean 45 mais na bi verset on te mais faut ça la verset à souka ou souki ça Jean 45 oui dans le babo soto baki to komanyo so Jésus Christ asalaki même au kilingo za nesika te to chama loba wana donc Christ asalaki makambo ebele mais ça l'essentiel tout ba nyoso te vraiment na ebisio ba livre komama ba article directeur orchestre na ngai comme Senghor Kaletondo mais papa na ye Kaletondo auto comme livre bi mikolo yo avant même il wa Papa Lutumba alobi mingi sur parce que ça vous approche Papa Lutumba. OK. Non, c'est pour dire que on a arrêté naki. Ils ont qui idée wana ya collaborer na ba artiste. En fait, c'est quoi? Papa Lutumba azali mutoyo. Azaki ne lengi mingi ya musala na ye. Petanga zo sala musala na ya tala sous mon traité. Alors, azako luka toujours ndenge ni na ko sepel sabato.
moni moko mona yimbi si pepe kale na mutu boye moko papa mba yimbi moko moko do ye lokola nzambe apimela ki kaka mongo koyemba koyemba mais il chantait quand même bien pas il m'a mona par exemple na Carlito te il m'a mona John Poité to papa wemba mais puisque yemba ça diriger bango na studio yemba to sali nzembo na apesi na mélodie bien que voix na ezanditi ya yote mais azo surveiller faut yemba ndenge ya lingi et donc on a peut-être ils ont échappé bateau donc ça ka sali nzembo apesi yo kene luka te o luka ndenge ko yemba ngote apesa yo mélodie makamnyo surtout yo poser ka voix na yo poser voix alors parce que na viva personnellement makambo OK donc il y a aussi la masiko que naka ya papa Lutumba na komona ki azaki na amour wana ya ko collaborer na baninga na artiste il a fait participer les aînés na ba jeune si je me rappelle bien na ba jeune je pense que faire ça imanze mon aïmo peut-être ba comme monsieur ko kimangai voilà mais ba jeune mususu baboyaki na moko yema na papa Lutumba ka nde to neka to sunula ba mikolo na ki africain na biso ya bizangatina oyo ezangatina mais ba ki moko to yeba te on dirait mutu akomi mukolo na famille nda komi ndoki moni mutu nda ko sala même mabe mais qu'est-ce qu'il en a à foutre moni nazolo baboye ba chanteur mingi o baboyaki ko yema na papa yema po ba yoka pesoni to na lo papa Lutumba ba comprendre ngo que c'était une bêtise au moment na Bible les a versé moko bon yango de kimingai baloba boye na tango ya ba juif ce qui juif amoni que ko salisa ka papa isa kilo moko ba besoin na yeka ngai mwana to biso bana ba ko loba na batu mon juif na loba na batu ke ba bien na ngai e kobi corban corban lingolo ba na zu biloko na nga o na pesi yango na église ça dit que bino famille so bozu problème ba retrouver nga souté po biloko na nga na pesa na église or en réalité ba pesa na bango penyo sauté webi ka na safira ba teki ndako na bango te mo ni teki ndako yango yango mbongo ni so mo yango webi ba kufa ki so kufa ki parce que akosaki voilà parce que bolimo bi maloka neti ba mo spirituel na miso batu alors que bozo ko sana bino donc et mal au moment où on est à Corban biso le to comme ça on est nini sous ba parents no ba koli ba na charge na yo pour qui ma charge wana te père anchor moni papa na mama ba ndoki pour sikoyo ozo réseau ça les sera bangote moni OK moi na vivant ngo personnellement même na famille na ngamo na vivant tout le temps moi on a peine ça na ba moyen mazoki me ba parents na ye so ba linga ko lia autant ozaki mona muke wana ali déjà hein donc ils a passé tout le cas ba faux fouillanté moto a chacun na vie c'est vrai on moni na saka toujours la passion na ko mona ke moko mususu oki bina mutalobi bina ke na sala ki crise donc on a kufaka donc mukile ngo continue na sanga yime oui donc mukile continue na sans biso et continue na ngoko bato yo salisa ko kansangi ndeti peut-être ba ko leksa ina neti ba no yana ko talo même na cimetière te ba zo suba ya kutute et puis mingo bazola nanga ba yebi yango misu ba kena cimetière ya ba tata na bango na ba parents na bango ka jour ba kundaki ya après on a pena donc ils asuma comme na été soyons quand même sérieux quoi ne ko nanga jibe piano lobaka soyons sérieux moni muto yo achaki yo na bo vie ba ko avorter yo ils ont pas donc on a un peu quoi forter mais salami ko boti to botami mais muto na super charge na yo okoli kaka muto akosala mabe suko ekomiye bref papa Lutumba pa comment ko vivre loko wana au moni mission na zo sala oyo pona papa Lutumba les émissions mo peut-être au bandela deux fois trois fois te fona loba oyo za na kati na ngai moko musuna na otala papa Lutumba na bengi Willy Tafa na Willy mais nenga na ya otala papa bo artiste ni suba yakao aussi zinga na tanga ba kombote mais on a 4 personnes so ba kenda ko à part ngai ko neti moi 3 te neti ngai na 3 mo boy OK na yo souffra ki jour nga bi mais bon bazo e ba ero ba ora tete o papa o ezali source d'inspiration source ya bénédiction moni bazo raté na bango moni donc eloko wana na souffra ki na mingi soko moni lelo matanga ya papa Lutumba bato bazo wele lango penate parce ba yebi ke ba wele la ki pété de son vivant
moni et communauté fallait nani azala tant papa zako bela ya zako ya donc comme wana on est comme en organisation Monstre d'amour mais vous entendre parler aussi et zo mais quand un peu tinda toute une question moi ibelé par rapport à cela Monstre d'amour aujourd'hui artistiquement parlant qui peut être le vrai héritier de Papa Lutumba Simaro? C'est difficile question là. C'est difficile. Public inde a kotala ke non. Moni na mission ne batikali boye. Eko za karma pas. Pourquoi pas? Vous mona. Karma pas eko za la JB piana eko za la waze quoi. Eko za la baninga musupe to sana mo sala oyo. Mais ngai na loba ke mutako tikala héritier na ye. Na biso ezali difficile bakotikana na héritage ya mutu ya mbongo na ye o lia ndengo lingi mais ya kosala banzembo lokola Papa Lutumba na biso ya facilité banzembo musu Papa Lutumba sala on dirait bazaki batebele basali yango donc on dirait basaki maintenant ok déjà mo basala kanzembo mo donc basala pe na batebele nzembo pe kosala batebele ok net par exemple tout ça qui franc congolais ok moi te que batebele mo ndona na idée na ye ayembi ngeti mikolo to manzembo moko pona feu Papa Tshisekedi. Ok. Nzembo moto sali ngape na yembi na kati. Ok. Tozo kanisa ye mukolo kor na ye koya peut-être na ba période wana ne bato yoka nzembo wana. Mais nzembo to sali nzembo muna muta ye na port na ye. Banzembo muso Papa Lutumba kwa saneti samaki yango moko. Molo bati samaki yango parce que obige il est beaucoup yango mona mukilité. Il était très intelligent. Ouais. Très sage. Voilà. Comme il était très intelligent, très sage, Monstre d'amour, selon vous, est-ce que Papa Lutumba a bien honoré de son vivant? Hommage, honneur au Fatou Pesa, et n'enga ne koloba yemoko. Er yango pesa ngambo na liaka na ngai. Boy la ngai nyonso na liaka parce que na boy oya na ngota na kokufa pona komona ngote. Est-ce que maloba wana Papa Lutumba kene sengo poto honoraki de son vivant? Non, parce que moni na nzembo oyo ya icône d'Afrique. Nazo banda bona obi nabi Papa Lutumba. Tolobaki ke tozana mandoki ebele pona obomela ka banyama. Mais na constaté que toi na masasi minute. Peut-être ba moyen mutu sali ngona. Je ne pense pas que baninga na ngabazaki na volonté te ya ko approcher Papa Lutumba. Je ne pense pas. Bo mutako ki mama yela zate. Moni mukilinde to la mukana tongo to lukaka mayele mayele je la biso solution moko boye na maladie to zobela solution mo na likamo na famille solution moko boye moni ba pareil yo bozo filmer biso le longa na yo yango te bandaki makambo ya ko filmer non ezaki non ya minene pena vraiment ti bazo ko améliorer qualité na ngona makambo na to lukaka mayele donc non mais de son vivant Papa Lutumba azwa ki pendate amour, il y a biso ba musicien comme il fallait. Nous préciser. Parce que les politiciens muso basali la qui parce que c'est pas biste a on a 24. Voilà. Pour ne pas citer des noms, c'est Emile Ngoï Kasson. OK. Mutasala biste wana. Moni. Donc avenir naé avenir voilà ba konzi mboka nde ba pesi comme avenir wana. Po yo ko pesi comme avenir nengo lingi mais suka nango yongo ba komana na mikanda batute. Donc moni ba konzi balobi bana lelo et comme Simaro Lutumba. Donc ba konzi pour ne pas citer des noms vraiment bah, politiciens. Mais tout ça, ça a une explication. Les politiciens n'abisso, bah mon aki motoyo, musique na yemu tepesi biso ba courage ya ba classe, ya kotanga, les musu maman mabala ki na nzembo Papa Lutumba, tango bango ba komi na pouvoir, bazala ki obligé ba honorer. Moni. OK. Mais ba jeune o lelo ba yelelo, ba zo ba valer na Lutumba penate. Moni. Et ça comme on a autant peut-être na ba émission boyete mais papa nanga moko papa Kiwakana. Ils allaient parmi les grands hommes, les riches yamboko. Alandika nzembo ya icône d'Afrique. Namoni abenga lobi. Non Félix vient dans mon bureau. Nena immeuble mo na ville wana. Imaginez mutasomba immeuble wana depuis ba 70. Woni ba immeuble na mindele batonga bango moko. Donc moni ba papa na ya riche wana. Bango nde bazoko entourer Papa Lutumba. Avant de betelinga masolo Papa Lutumba. Okay. Abina big show parce que nzembo wana osalaki icône d'Afrique touché nga na maloba o Papa Lutumba alobi. Ozomona. Azaki na moi quelque chose abino futa ka transport. Mais na moment on a big ça. Donc batona nde ba yeba ki valeur ya Papa Lutumba. Ba jeune o elelo
bazui bana bango te omoni hein OK ningi ezaka ne chaque époque ezana ba verse nango ezana ba makambo nango mais moto azobosa na histoire azobosa na makambo ebele omoni hein parce que so tali même beaucoup ya nzambe bible eza divisé na histoire eza divisé na ba prophétie eza divisé na banzembo eza donc ba compartiment ezali ouais ba jeune na biso ne bazobosa na eloko wana donc Papa Lutumba pour répondre à la question na yo biso ba musicien toranda qui est pena ndenge sengela kité OK surtout ba jeune nini parce que bino boyembi hein non mais vous avez payé mon côté tout le monde de connaît en tout cas ils a secret de polichinalité et de connaît ça là qui hommage moko na net concert par exemple de Kofi Olomide Kofi chante Lutumba nous so wana zepeka ba hommage to randa qui les yo mais tout ça combien tout ça là qui ba hommage tout ça mingité et ce sont comprendre très bien moni na lobby boye tant papa zaki ko bela na tuna na Willy Tafar à part ngai ba musicien to lo ba tout boni ba ko tala ka net na monde ya musique il y a 4 personnes est-ce que biso tozaka 5 musiciens na moko non to tozaka 4 musiciens on a peine na sensité il y a na sensité yango no moni na ko remercier ndeko na ngai Kofi ya quartier latin moni na oya salaki pona ko na komo ya Papa Lutumba parce que omoni musique eza na avantage moko moto akoza l'ennemi na yo poneti ye naluka mo musute aza ennemi nanga ti lelo monstre malgré matanga to na ba kiti moko nzambe na sata ba osolate yo zui SMS oyoki nzambe na sata ba yokani deux ningo wana non na zui te mais voilà donc yango na biso pe tozo continuer nga masolo na biso donc mais moto akoza l'ennemi na yo musique eza na avantage moko tanga beti nzembo ya bien okolo bango teza mabe tekolo bango teza mabe musique bon po bakiza bien faut kangote oyoki bino mwimi nage non mais ça lokola mutu de to sala émission ngana yo journaliste oya solo ndenge yozo mener émission na ba no garçon na mona yebi bulo ako komisa ngo mabe te po yo yo kana na Frank Stemai te et ote émission ezaka bien te voilà dernièrement nazaki na madame moko comme on a Nancy Nancy wana azali femme d'affaires quoi donc azali politicienne elle ngai aposa ki pe angalikiana OK femme moko boye sikoyo tant okutani alobi nanga no nazoki ne pesa pe nani conférence mo na ISP soko ko accompagner ngape OK bon toke na conférence obiloni alobi na conférence parmi ba makambo ya lobaki po ya jouer rôle mo ya féministe ça peut basio basambela mingi alors il mo salinga c'est singai parce que alobi mo comme ça sur le canal télévision moi si mo ba va na mobile na bato mususu moi ça na lobaki non tant amoni femme on a Nancy angalikiana plutôt azol ba non moi son na sepela en été mobile na tunio sepela en été pour nani il était pas le ba lingala mabe vraiment c'est quoi il a montré on a là donc vraiment donc c'est des raisons à mon mususu raisons à mususu mais aujourd'hui quand qui met là on gars okimi non ça dit que donc pour na makambo ya nani na muto asalaki likambo malamu pour na Papa Lutumba faut na reconnaître na ko loba te que non au monde ndenge ezali boye pour na ko sukisa par exemple na ndeko na nga ya quartier latin neti mikolo moto aki na problème on a poto oui pour mon esili on azali parmi bato ba content OK malgré bo sali pe le côté moi remerciement moi vidéo moi nini tout le monde est artiste mais ndenge na zolo ba pena boye donc na zolo ba te déjà moni boni artiste boni ba osala message le ko nga na osala on a presque mutali bosso on to zolo ba donc en général tout le monde qui réaction te on a presque mutali bosso na ngai mais tout le ba aza adversaire na comme ennemi na mona on est bien te na mona ti ba makonga mbeli bani te tout son on est que aza adversaire na ngai aza adversaire na ngai mais tant oyoki ke una ba tiki na prison surtout une entourage na ngai na sepeli na ça va parce que sikoyo to se pensa ba to partir à Kacho on se regarde disque même outi na Kacho Dieu moi monsieur disque ne pour être comme la cité on ça la clip na ba détenu donc moi été il a passé boyer ça va donc je pense que tant muta sali comme bien alors soko longoli ndeko na ya quartier latin ozule musu ba jeune to ebela ki olongola bato ya kalate po bazaki obligé po bazaki pe na kacha OK jazz ozomona muto azaki na OK jazz c'est quoi neti papa bazaki obligé te
faire azako obligé te maman Bilia azako obligé te donc bato wana nde ba osalanga sur plaisir osakana nango te. OK. Voilà. Merci beaucoup Monstre d'amour. Alors Monstre donc il est bon parce que Marcelo Lutumba est tellement belle et puis aussi ça on est l'autre on a fait la vérité azaki tellement monene trop. Alors azalaki na ba branche belle tout le ba ondengwana azalaki poète, guitariste, compositeur et en même temps azalaki parolier. Lutumba nini se plaque dans son na tangero. Oui, avant de répondre à la question il y a Okimangai. Papa Lutumba a koufi le 30, le 30 mars. 30 mars. Mais juste le 31, Premier ministre Nabiso, Bruno Tshibala Nzenze, a bien segui Bisso, tout ça qui à peu près 7 personnes. Donc, la primature. Non, merci bien Papa Bruno Tshibala. Parce que là, on a Saliwana, c'est une première. Parce que Mingi Soto Koufi, ils ont même le Kamouya, hôtel de ville. Hôtel de ville, il faut remercier Yandre Kimbuta, Nandenge, Mingi Asali Pona. L'artiste. Mais les Kamouana peut gêner un peu, toi. Il faut l'État Kota Makamouana. Mais parce que culture, c'est le communé, la vie Nabiso. Culture, c'est le communé. Donc, fils Karabisoté, donc, et Rabisoté, que n'est maman, papa le Tumba, il faut Premier ministre, mais c'était pas n'importe qui. Tala ba mariage yo salami na mokili o bubimba na komo na banze monayi tala ba conseil o boni ya pesi elle mo so comparaison ezate donc papa Bruno Tshibala bengisa biso le 31 dimanche. OK. Obi déjà que ba sala te dimanche mais to sala ki wana to sololi alobi non na zo makambo mingi en charge nyo sauté mais en tout cas les gros azo en charge. Moni pour les que mutumo za na poto alinga ole la papa Lutumba faut pas tirer sous billet té aroya pena ndenge nayi voilà mais les gros quoi pour na matanga bata Brazzaville là par exemple vraiment alinga qui émission to ko ke nango tina suka boyete faut remercier le ministre na biso de titel Maman Street pour qui a très impliqué dans makambo wana on a Tokunda Papa Lutumba. Moi c'est mon enchaînement par la question. Donc avant osons la question tout que avant te bon bien moqué. Donc tout le bateau le premier ministre Yambaki bazo formé déjà comité d'organisation ya Bobseka Papa Lutumba. Oui parce que au Kobe ça 40 personnes té. Moni au Kobe ça faut bien que ça non bateau yo. Dans les Papa Lutumba on voit que Wazeka ko zangate. Hein? Willy Tafara ko zangate, Patrick Mangasa faza la wana. Hein? Ndeko na yimoko ya famille faza la wana et puis quelques artistes faut bazala. Hein? Donc tu dis moi nungu hein. Oui, donc la bino artiste za la gande ngwana. Te loka mokonzi ambibino kuna fallait péter là l'autre azate tout ça. Te pona batu kokutana na excellence Bruno Tshibala eza synonyme que tant bobimi ba pesi bino ba 5000 botie na poche. Mais vraiment donc beaucoup solana batu te ke bo sololi boye. Ozomona. Donc les a passé. Oui, nga na za na réflexion mona linga na sala na émission na yo. Na mona ka na église de bakima ba poster. Ozomona. Pour le bako bengo pena ke ah ba bengo net cameraman net comme nena Osé château ah château na yebi déjà Osé otolo bela Osé pour comment les na Bible talaka ba château wana ba riche bani to bela Osé comme on peut na Bible bon bana lelo simba mbonga mabonza kene réfléchir wa pesa biso réponse ako bana mino pe na boyi nanga kwa ibiki oyo ko pesa nga liboma oyo ko lukila nga ba problème talaka mbonga mabonza soki ebuni mais le baga na même Osé wana comme ministre attaque tu as bien quitté domaine déjà oui bah bizarre énergie il y a pas de problème donc ezaka en église c'était yum do ça de cabinet mto ça là kende kaka ça dit que batu baboya ka poste ka en église na makama nzambe moi maintenant ah voilà responsabilité que baso na salon mabe ils ont bien été mais poste musu batu baboya na bango mais so batu bagé mon premier ministre amoni neti ngai peza na ta oloba nanga ki par exemple poni yoza la ki wana parce que neti yoza osala nini auprès par temps Papa Lutumba zaki vivant Papa Lutumba santé nezali bien au monde na raté Papa Lutumba bani ko bela au monde na raté oyebi ku tuté soka za wapi na ba anniversaire rien na ba anniversaire na yena makambo na yetu nazali parmi batu oyo fona lo bayango moni que so na kutana Papa Lutumba 20 fois fona kabela epé 20 fois ozoma. Donc, Balagnes Tokutana na mukili en tant que moi na fona sunga papa na ngai. Et lingolo batiki po azangaki attention. Ozomona papa na zakina ba moyen osaka na ngote. Mais
symboliquement faut pas papa chat essence moni papa sala taboué alors donc lelo quelques bateaux pour na to solo na likamanga mais siko bati ba komi belé bati ba komi de belé OK on a également première fois to kutani mais tant to komi dimanche lundi tant to komi sikoyo na bureau ya ministre mais déjà bati ba komi belé mais bato ba bossa na to komi belé so bato quand ça on a ni les 31 on a bokene ka moké c'est ça donc mais non mais excellence Bruno Chibala atali amoni tant nazomona papa Lutumba nazomona neti nani et yango bato na bingisaki alors deux ce qu'on a question à Tunaki à Monstre d'amour papa Lutumba parolier papa Lutumba compositeur papa Lutumba poète papa Lutumba guitariste papa Lutumba nini peno yozangi fanatique nae logolo tindinga na poda na oloba parolier OK mais c'était un bon guitariste ba domaine surtout azo toucher un bon compositeur mélodiste ya ba nzembo na ekokana te on senti mina nzembo est différent na nzembo yo mélodie zaki makasi donc mais maloba ça ko loba ko ça domaine na ngai ndi na ki stupéfait moni ça dit que aloba likamu moko oyo ki yango ofandi ti otalobi non il était en avance moni même na période na bango azaki déjà en avance moni lelo yo azaki sous son activité makasi on sala ba répétition je me rappelle même bapekisaka ye atiaka sous guitare na lipekate OK wa comme un problème na omoplate OK donc talaka vi na omo téléma beta kala kilo électrique on pena non kilo pena ko mais avant ni na tala neti mutu neti asala combien de fois ba répétition combien de fois beta ba concert ya ko téléma kaka boye on a présent mobutu avant ni ko na bino ko téléma bozo beta o senga kiti neni donc toute sa vie c'est normal soit ceux qui n'ont aucun problème dans l'IPK bah pekisi guitare voilà mais je retiens surtout l'aspect parolier dans le binayo ça parolier qui parolier munene en fait il asa makasi dans ba image on asa makasi ko sala ba image c'est-à-dire ko associer image na oyo et puis c'est le bilango na ndenge moko boye donc bato bayebi papa Lutumba azasu mutu biso toko apprendre na mikolo te à moins que mukolo wana peut-être aki na ebité ce pas wapi parce que même na prison banzembo beta bon mais ba jeune surtout ba jeune faut boye ba keto perdre monument ya musique na biso il faut tout le baraboye pour nani parce que ba jeune a lelo bazana occasion a beti YouTube a occuper banzembo na nyonso oui moni biso tanto ko kola wana faut no luga na biso ko tambola et la barre moko bofani oza babeta nzema Lutumba ko fana pe na 1 heure 2 heures babetcha ngo peti moni oza pe na courage to kota na barre dibocha na nzema ba osomi masanga te ka osenga nzema benga ni lusu le problème c'est le problème Monstre d'amour merci beaucoup de évoluer la mission parce que faut tout ce que le pétant travailler alors le lozo mon avenir bana okendengeni c'est vrai que man chante boza na bon rapport mais après papa Lutumba ozo mon avenir bana okendengeni. Bon, bah tu vas la déçu la réponse nanga. Mais moi expérience au Nazana. Na mona nanga na noté que mon color orchestre soka kufi orchestre nga continue na Congo. Toko zo exemple toko banda baso ki vangu na ebité. Toko zo même wendo, toko zo tabulei. Tala non Afriza ndenge zalaki. On est en pire mobimba. Vous avez senti que l'orchestre a beaucoup de donc même taboulé à cause de la thème, mais on dirait à cause de la. Talano, ok, just lingue zalaki. Donc si ma papa Luambo, batu bako bimakaka. Je pense que l'orchestre est survivre vraiment mouké et zalika ok jazz parce que survivre à travers comment yabana ok. Voilà. Pour moi on a penapé, acteur il y a ok jazz, bazalaki pe na bana ok. Mais après départ, après départ à Pépé Kale, wap Empire. Empire est allé sauter. Après départ, il y a Papa Wemba, wap Vivara. Ça c'est encore plus récent. Donc, on a occupé Koloba, ça vous avez la même expert. Que bon, dès que Papa et moi, que les jeunes vont passer à autre chose. Manda chante, justement, un bon chanteur. Parmi Bato Bagon était appelé Papa, il y a un Manda chante. Manda chante. Donc, les lots, ceux qui danger bimi,
même moto na obomango na eloko na zana pembeni nga moni très bien donc proximité on a man na chante na papa donc on appelle man na imbaka très bien abaki non non non, y a pas de problème na moni na pesa na tika orchestre pas mal de chante et pas mal de chante donc ngai na sepelaki na show wana makasi mais est-ce qu'il faut continuer c'est ça le problème. Voilà. S'il faut pas ça conseil ou le logo et pas y a mandat chante aujourd'hui et par rapport il y a présidence y a bana OK. Non, mandat a eu chance il y a présidence T. A eu chance tout le côté artistique. OK. Pour ba kolo que jazz bazali. OK. Donc ngai na kolo ba peut-être na mandat chante na bande na bato bazola na ngane émission. Soit un exemple avec équipe ya foot. Dès que tu n'as vite à tant forte. Ah pauvre. On t'aime bon. On t'aime bon makasi. Ce qu'on va te cotiser pas ni pour la vita. Pas de cotiser. J'ai un exemple il y a Donald Trump. Au milliardaire. À cela qui appelle des fontes. À cela qui pour la campagne naï. Mais biso ce qu'on a osé quoi yéwana. Boutique les charges naï. Oh on a culturel osé quoi. Culturel osé quoi non mais toujours représenter RDC. Batu balanda Olympia na kota na drapeau ya mboka. Donc nous sommes le coup ya mboka. Mais esprit on est à mécénat et ça non sauté c'est quoi la raison Moussa? Non mais ça dit que biso tozo ko étouffé qui congolais. Monia. Non non on a potot. Mon nga na vana na immeuble bon ata congolais mo azate. Oh nga mile ba kongola linga ngote. Nga mile me congolais. Nga mile ba congolais na kenda na kota kota. Yo asolo bilika mo bien. Donc vraiment honte à toi. Honte à vous. Donc frère na yo ba te nga immeuble na vana wana ata congolais mo na ka nga mo congolais. Musuku na ka nga mo noir. Donc la mindele. À mon état évolué. L'évolution de intégration. Non, vous raisonnez bien. Parce que quand il y a des noir comme sous problème. Si autant on est là, on y a le biba, on y a la biso. Oh, ils ont ça la vanessa ou qui m'a dit nganote. Oh, vous n'avez pas bangonde ni so ima comme na bangote. Nous devons avoir des amis, noirs, badini. Comme on a ya cause la dessus, ils sont en français. La mine peut pas décevoir, noir peut pas décevoir. Il faut seulement savoir choisir ses amis. Voilà, c'est tout. Mais biso mon amena que non non non, ngai de na zabo le bisa nga millier na nga pena ba congolais pena on sentir bangote. Mais comment pour évoluer ningini? C'est ce qu'il y a. Alors pour répondre à la question là yo, on a OK jazz. Bana OK et continuer. Donc il faut biso ba fanatique. To continuer à soutenir et le ko oyé atiki. Et que ça non possible. Moni Total rap papa také. Total rap papa také. Nazana regret mon kaka parce que groupe où ils ont accompagné papa. Ils ont qui groupe mosu makasi au sakanati. Ndé bakabona ngina balongwa. Basala bana odemba. Moi je pense que so bako honorer mémoire ya papa. Basangani na manda chante. OK. Moni na mama mbongo. Yaka makamu kiso mutu mwa tiba moyen wana basangana na bango. Ozomona. Ya mama moyen. Donc biso to lingo pesa batu bazo jouer ba rôle na musique na biso na ballet na culture na biso en général to pesa ba moyen te. Toujours ba koma papa liolo ninga zali wana soki ba koma na mobutu te na linga ebai. Ba commande ya batu ba mbongo te na linga ebai. Lelo wasi kwa sawana na culture pays mais bande ko nga bazo kanga baza na États-Unis. Neti salmo za kuna na kanela ngo moyen te Madison Square Garden. Faut mettre à Gouna. Vraiment. Mais aux États-Unis, bon, des belés. N'a beau, $350 000 pour louer ça loin. Mais bon, ça la gata, tout le monde qui est belé pour un gamin, tu as 4 orchestres à beaucoup la biso. Topé tawana. L'Amérique fait un qui chopé ou ta koto. L'Amérique va copier biso dans des mois en santé. Donc c'est pour dire que mon qui les a copié biso. Biso monde est au ligne à bisoté. Au chambon na makambo musique. Moni. Au chambon parce que mon chamina ngo. Bana on a bakenda ki soya odemba wana. Na manda ba koshanda basangana na basangana. Ba bon ça va OK ba salaire eza boye makambo eza boye ba yokana na bango. Donc to cha ba moyen kaka. Moni ba moyen nazo senga ngo boye pe et pas ya mokonzi na biso. Félix Antoine Tshisekedi. Moni ndoi nanga. Donc avec tout le respect soit ko sauvegarder loko o ezalaki pe musique ya papa na ye
ezalaki mpe musique ya jeunesse na ye na musique ya lelo na ye ekozala neti mwa toloba ndenge nini mwa exception moko ezoconfirme règle pourquoi soki mokolo kaka orchestre akufi baorchestre nyonso ekufaka tokosala exception na papa lutumba te tokosala exception wana te po moto moko pakoluka ayembaka lokola papa lutumba aza te puisque ye aya oyemba na ye te donc n'importe qui tokozala biso na orchestre omoni orchestre mosusu ezala ndenge nini bosali neti viva la musique baningi motu moko ayemba lokola papa ayemba po bozwa ye na Congo eza facilité deke ndeko na biso moko aza wana nalobi na yo eza facilité donc azoyemba neti papa oyemba mais ce n'est pas ça moni papa ayemba c'est ça facilité eza facilité oyeka mamona oyo nazoyemba neti jibe piano koma oyemba ndeni oyemba neti wera son yo outi wapi des fois te donc parce que ezali qui y est oui vous comprenez oui ndenge ya botami aza na ba nuance na ye aza na passé na ye moko boye okoko imiter mais pas totalement alors bakonzi ya mboka kaka ezali kama bamoyen soki batie bamoyen bajeune bakosangana to garder ne fils que bana oke parce que à travers bana oke toujours garder en même temps oke jazz toujours garder en même temps orchestre tout ya bakulutu na biso oyo batika biso papa na biso tabulei banani tout ça donc toujours garder bango tout ça attend moi bakonzi basala mo exception. Merci beaucoup, Monstre d'Amour. Nous allons prendre les tout derniers virages de cette émission parce que nous avons fait parler le monstre d'amour, Moukoua Bongo, Félix Tewazekwa, Monsieur Google, hein, Papa Malamou. Donc voilà, il est en train de répondre à nos questions. Je pense que c'est très important. Marambo, il y a Papa Lutumba. Ce qui monstre à l'obakité, je pense que Ingez a mon boulot, raison pour laquelle à travers le monde, beaucoup de bisso, Luka monstre. Il est heureusement qu'il est gentil, il respecte la presse. Aujourd'hui, nous sommes là, bien sûr, en train de tourner cette émission. Grand merci également à Bande à travers le monde. Bien sûr, monsieur et ça, les manas monstres d'amour. Nous pensons à Woody Moucheni, les codes mondiaux, depuis Dijon, bientôt à Kinshasa pour nous la Papa Lutumba. Je pense que nous sommes dans mon accord. Et ça, la bisso bien. Merci à Gauthier Mascotte pour tout. Grand merci également à Mercico, la première dame de Lausanne, la maman de Ridge Andy Loa, un enfant pas comme les autres. Merci également à notre vieux Gobelisha. Je n'oublierai pas également Noël Okito, Mr. Uptown, Never Give Up. Merci beaucoup pour le soutien. Je n'oublierai pas aussi les plus beaux et les plus élégants de la ville de Birmingham, s'appelle José Moulumba, le cœur de Béni, Barcelone. Merci à Alain Dinamolo, mon surprise agréable. Sans oublier Spiro Sol et messieurs les présidents. Grand merci également à Loris la Congolaise Malolo et aussi bien sûr à celui qu'on appelle Pierrot Tambo, Kokobwana Lenzulukable, mon vieux merci. Également Jojo Ngonda, la terre avantageuse. Merci également à celui qu'on appelle Alain Bongo depuis Cape Town, mon aussi Gougalier, Olingaramingi, nouveau père double. Il faut te fêter. Merci à Gervais Diendelo, Orlando Ngimbi, Papi Tchembre, Mokondi, et pourquoi pas président Regan Ouassi Swan Kalambote depuis 0030 avec beaucoup de plaisir. Mami Nama Sengou Biata depuis Paris. Et pourquoi pas aussi celle qu'on appelle bien sûr Dadi Marla El Mara, triple brassard depuis bien sûr 001. Alors, monsieur Google, oui, avant de poser question, merci. Ok. Moi, c'est Gobelisha. Voilà, pour on se sera pour moi donc c'est comme ça quoi. Voilà, merci. La première dame de Lausanne. Oui, la première dame. Dengue Ozomone là, par rapport à Dengue Diaboleki Leki, il peut Bakondiamboka. Programme Moko déjà soit trop bien provisoire ou définitif. Ils ont déjà mis sur pied. Oui, donc local dans un comité on a bandé bandeli. Donc dans un comité on a. Nous sommes très contents. Vous excusez nous le chiffre me sauté, mais budget a déjà adopté. Ok. Pour na makambo ya Papa Lutumba. Donc Zakari Baba Soyaki a pensé qu'il va aider naïe. Bande Kebele Bayaki. Tous très très contents. Collaboration Pene Zalaki, Paul Mukendi, Azaliwana, Mami il est là. Concert nayo. Azaliwana, donc Maman Bilia Bela Azaliwana, Maman Chalamwana. Donc vraiment on est très contents. Papa Verkis Azaliwana. Tous très contents d'aller comme Komina Soukanango. Je pense que bientôt, on a banderole, on a panneau, on a au banda. Si tout va bien, on la semaine prochaine. Parce que le Premier ministre Nabiso, Bruno Chibala, Nzenze, merci beaucoup. La PCP Moteming, Jocelyne Chibala,
na pesi mbote mingi na Micheline Michou ba collaboratrice ya papa ya premier ministre na biso pour na façon na bango ya poste mikolo to comme ndako na biso primature na biso. Ah mais c'est bien ça. To comme liana kuna. Donc ça dit que c'est bien. To comment suka ko sala kuna. Il y a des valeurs d'artiste. Vraiment donc to big non parce que le premier ministre est très impliqué. Madame la ministre de la Bisopé et la culture, Maman Astrid, est impliquée. Ce que nous collaborateurs, nos collaboratrices, le premier ministre, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Ils allaient à Yandre, comment est-ce qu'on appelle le gouvernorat, il y a Kinshasa, nous sommes occupés de Makamouana. Pour la première fois, gouvernement central. Le gouvernement central, non, ils ont un gouvernement central. Désolé, on les cabis au bon donc il faut tout reconnaissance dans ma conduite. Tant que ça l'avait fort, surtout pour ne pas le tout. Voilà. Question tout là qui. Question. Oui, question par rapport à la délégation parce que quand ils sont à Paris, il faut que moi n'importe longo va de Paris pour nous rejoindre encore baya ou soit que ya kana batu baje na poto bo kanisi ndengani côté wana. Bon, souci idée ali que faut moi na batu bakende. On a rejoindre encore. Mais toujours compter plus sur la Bazakuna. Adios Alimba, président Adios Alimba Benganga. Aïpsenga que Juna Janana. Ah, c'est bien. Père Maître Gims, Azagutu, Koyan Akor. Omoni. Donc, Batumosu Baroya Pé Alika a été gouvernement foutu les billets. Talaka niveau ya vient à Biso Janana Lelo. Azamuto mi tout ça pour na billet. Pour Maître Gims ça roule même avion mobile. Donc, ils allaient comme Moko. Et là, on a loba. P, tous on a des jeunes, na biso ebélé lelo, bazo ko évoluer, ba papa na bango bazali ba congolais. OK. No mona ba leki na biso lokola ba Cédric, mona na biso lokola Cédric Bakambu. OK. Moni, tous on a ba leki na biso lokola ba Matuidi. Bazawa na ba Makelele. Ba jeune ebélé lelo ba bimi na foot. Kimpembe lelo. Voilà. Paris. Ozo simba ba moyen. Bon, ça va papa na bino ba moyen ba rouler la papa le tout pas. Omoni. Si on peut bino pe na ndenge na bino boko sangana pe wana za monument parmi ma monument ya suka ya ngwana. Moni. Otosi to perdre ba tabulei ba lwambo. Ça dit que wana za kwa neti ngomba mo ya suka sikoyo. Donc ba jeune wana lelo bazana ba moyen. Baza ba millionnaire presque ba onyoso. Ouais. Beaucoup peut participer dans makambo boti quand on dit makambo ya musique té boto na père na bino bango ba kol na poto ndre même so balaki ma mère na bino na ba musique à vie donc bo ça en sorte que ça dit que là on ina lo bezali omoni so za mutambo ko ni ngaka ba retrouver yote omoni yo mo pe seul me trouver ça ka ozomona donc omoni que dans les livres me trouver ça ka parce que tant li kambo ezali obi que non oh ni on a papa le tout papa est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, mais si on a par exemple autant je peux aller là-bas, je peux aussi contribuer par rapport à sa famille. C'est dit que comme ça nini assis bon na poche à Pessi. Mais il faut pas perdre à Roger Lukaku par exemple. Bah voilà. Donc parce que Cédric les vous avez papa le tout mat. Mon tata yo kanze mon emo en passant. Parce que le monde a constaté dans la vie batumi pe baïba na ka mokolo bakufi. Mon amutumo boyeba na mino yeto mona wana na ngakufi intel. Ah bon? Azaki na no Karl Lagerfeld, azaki na ngote couturier, azaki na Fendi, azaki pe na Chanel. Ah bon? Zanata na côté internet to moni histoire na ele muso leli lobi mais c'était un grand. Oui. Donc misu to yeba na ka mukolo to kufi. De to vivant mon occupano yete. Ezandenge moko. Ba papa ya ba joueur. Ba papa ya ba basketteur. Ba papa ya ba doni surtout ya mbongo ezaka na niveau ya sport. Vous avez na bana musu na poto wana boye akoma PDG to DG likamo ya munene. Bino ba père na bango bobi ba valer ba lutumba. Boye bisa bango. Matizomona. Sozo bang avion. Bon otindi ta quelque chose, otindi pe bo contribuer na famille na bango. Bo contacter bato boko contacter pourquoi pas le ministère na biso. Donc pour bo mi trouver ça ka. Parce que biso ba noir to linga bena mutu na expliquer problème na ye. Donc a bonde lio presque tu comme kana meno fukama. Asima na onde suko ba lobisa ba mongo na bino. Donc on est bien bingité ouais. Et on a un ensemble à bossa na mingi ko ta la faut que nanda comme ça na la danger parce que ngana mi trouver ça ranga. On comprend. On mi trouver ça ranga. On mi trouver ça ka. Vous monde puisque na Luka papa wendo na lo soy. Velei azaki papa nanga ami nanga
Papa Wimba, n'en parlons pas. Vous comprenez? Même donc ce que je suis presque tout presque nous surtout. On me trouver ça par là-bas. Très bien. Bon, on va trouver un thé. Et les gens me trouver ça. Venez n'ité, on a parlé. On a eu deux pénales cambo. Ah bon? C'est bon. Viens, on a besoin de l'eau boya. On me trouver ça. Mais ce que vous avez me trouver ça, vous avez au batami d'un coup de lutte tu vas causer na la tu es même déjà tu es bien moi c'est la mauvaise que tu comme na suka mais question mon retour bon tu te là qui toujours waka banungu mais ndeko moko ça vraiment qu'on se plaindre jusque là il y a pas qui a pas vie il y a qui na vie qu'on va tina ba 2h du matin mais bon ndire boche moi libanda na kombo à chaque Congo azolela mabe ya kosakamate mais tu beaucoup ça quelque chose tu na délégation ko taper kaka pour et ça moi iloko moka bien. Oui, bien que Satan n'a pas question sur sauf oil. Et encore tu n'auras pas souka. Peut-être parce que les tichaka, ne connaît biso. Aza ko se prendre dans les camonettes nini. Il y a besoin de les camonettes se prendre. Na comité azata. Oh, donc c'est que na comité on va baliaka. Vous comprenez? On a na mona mutaluka musana na makasi boleta. Vous comprenez? Ba permisier. Gouvernement lobby a eu charge de surtout yemboko. Est-ce que des alinga soit na mongo netika bilon chibala. Parce que ils ont comme biso tout au permis. Vous comprenez? De ce que bon on a yo comme misate. Papa le tumba lobaki. Moni. Mokora ku fa bozo corps na ngai bo pesa pas l'état. Ah d'accord. Alobaki déjà. OK. Abaki te ke songa na kufi boya wana bote. Elingo lobate ke to sala ba cotisation te. Elingo lobate ke non parce que ezana makamu susu. On a peine à na posa nanga net par exemple. Na bi bon. Na za peine limité awa. Talaka quartier mo na président de la République. Ndoi nanga lisusu. Babi ndoi bon na betana liboso siège à IDPS. Abi bon ça va zona siège betawa. Betawana. Batu baya to benga susu excellence Bruno Chibala pour enseigner mbongo ya ba instrument. Non. Soki siko batu ba idaki ngai to batu ba bisangi mbongo na bango ba bité ba instrument yango kasboya ko beta. To beti mbala moko. Voilà. Donc et loko o lobi wana ndeko nanga chaka na comprendre mais il faut comprendre que makamu oyo ba écarter yete puisque nan ba sisi ko établir nino wana te. Mukolo na to kede ka 7 personnes. O premier ministre monaki ki bazo représenter Papa Lutumba. Moni mais na sire ndenge ba osala ba liste wana ne ba sala makamu wana ba pesa ye rôle moko boye. Mais eloko salinga bien te chaka azali artiste musicien. À ça la structure moi comme on les artistes en danger. Sonnet mutazo bela, hein mutazo na problème, vraiment abondé la biso. Aibi pe nenga na participer ka. Aibi yango. Mais pour cette fois-ci, à se plaindre pour nani. Moni, faut baka que j'espère que la commission na kosala. Mais nenga za ko se plaindre on dirait aussi écarté déjà. Et puis mutu mo za na droit ko tia mutu kuna zate à part premier ministre yemoko, to ministre na biso ya culture. Moni ezate que non na makambo ya boye nani bakope d'abord na matanga invitation ezala te moni que batu bobaya te o ezali pena tout le monde aya moni elite que non moni ngana yokana na waziko te ya matanga na ngata ya matanga na biso nyoso tu nani yango azangi part ya Papa Lutumba kati na ye nani o mususu guitariste azoba guitare o mususu azwa ndenge ya ko composer biso tout moni ngana tanga na poto na zwa chance autrichien de tibino na kinte mais normalement autrichien na musique Papa Lutumba ah mais oui autrichien na musique na musique pour na poto autrichien ne comment autrichien te ah autrichien ne ni moni o coopérer pe ndenge ni o koki ku autrichien mais o coopérer ndenge ni et puis na niveau supérieur examen na biso plus que tout ezalaka livre ouvert donc babi yaka na ba livre no moni ko salisa yo ba yebi ke ozana tango tanga ngote o comprendre. Donc c'est l'examen. Eh bah bien on va livrer na ba cahier. So va poser ma question. Donc so mi tangela ki ngote. Atayo mo do yo ko tanga na livre mo rapide pour répondre à la question. Pour répondre à la question. Donc la sibino ka ki faut tanga ka. Boya so na ba. Voilà. Merci beaucoup Monstre d'amour, nous sommes vraiment à la fin. Mais juste une dernière question, est-ce que après la disparition de Papa Lutumba, parce que mon na matanga ba monsieur beaucoup mo ndena mo attitude moko boye ya mawa ya koya koloba tout ça, est-ce qu'on peut espérer à l'unité après la disparition de Papa Lutumba, l'unité des artistes et musiciens en général congolais? On a une question posée au il faut na bongama parce que cette question moko très difficile pour la musique na biso. Batu bazana l'impression que so biso ba musique tozoko évoluer te. Ezali parce que toyo kana te. Bon ba architecte ba yo kana. Banda ko tonga mate.
Et on dirait beaucoup de situation. Siméon Moussindondo a masananga pire masananga ya biso ke ba masanini balingaka ete. Vous comprenez? Oui. Nazo psa. Nikonzila. Wa o mukolo hotel Nzilko. Grand chitete a tonga biloke be na kina. A biso kazana binemi. Na foot balingana te. Tala temps oyo to zui pona to betsa petit lokola. Petit na sona nani oya mazembe. Ah pour tout trésor. Pour tout. Est-ce que ba on a talent petit on ma masaki na terrain. Somme. So za obeta te pona nini mitema mabe ya bato ozomona yo zo tuna soko puta osala nini tala yo ke ba ko libanga ya musika comment ominga na mutu fala tamola tala de mabanga na o ça na démontrer na ko ba mutu parce que comment mutu lokwa na putu omona niti wana zo s'adresser soko na bato balinga mama bale niti mutu lokwa na putu elo pani bazo tena lo parlante mais bazaki en forme mais comment moi na mukene wana me forme alikamni donc ezalika ke ba diaboliser te moni petit wana bona donc ba moi so akoti so na lo para zo succès ba turuka ba méchant ke wana ozomona yo mozomona ke so akoti sentir ke likamo ekoti ba to pesa biso ka kan kaka sikoyo ba jouer ba to ba sili valeur lobbying te chaboye na ninga mabete na minute on est tous ali bo tous na garder le roi ma tempité te azate vous comprenez azate o te tola petit moyen bana amba so place ayembela ka kuna na minute oyo tous na besoin ma tampi vous comprenez mais au moment na ma tampi netika on va ntsaye te na so ba makamuso to ba mam c'est sérieux ninga bakanza ke pona biso ba artiste to yokana ndito ndire il faut to tala na bandako papa le tout mazako luka patwa ne tala ina kendaki azaki ne pe ko bela azani pe na polémique te il fallait ça la peine que ce soit nous 14 personnes bazakuna aux ana liste que ne beta tour bon et après rien à chaque fois que n'a pas papa le tumba porte ça pour les kota na yo na comme écoute que même sans rendez-vous la baju mususu na monika le mususu butu bonabia avia ko sala yemoko na yena ngai ala ne pe no kite mona boyi bo vandi solo li papa et sika oyo mutako ko sangisa biso yaki papa le tumba te pona ni to profiter ki na ngoti to ke na mingo ko tala kuda ko to le bela makamwana te to ko tala to sanga na poto sani. Il faut que le monde de la musique est un monde de concurrence. Moni pire petit nangai héritier. Gogan. On est sur Yembawana. Tout ça peut la concurrence. Oh. Malgré besoin mais c'est formidable. Pour il faut la savoir qu'il fait moni na bigo le kayo. Na petit c'est là non, c'est yo na niaso. Ce que il y a quoi de faire place na clip. Ngana bengi héritier na bin héritier moi tout ça la clip. Botola tana biso ka ndenge wana comprendre oui heureusement na bonga banki na mona pièce na bimbi to kana na sa mutu na bita pecho alinga lianga ka boy to kana ki boy ta to kana ki clip ka normal simple obi la mane uta donc et kitaki jour wana ka na avion ta petit ka na donc akana ko na samuté donc anga sikoyo yepo kanele ya ndenge na pe na kanele ki me ngana bité omoni pièce on a latina nzembo alita chama honorable oui so qui pièce on a joué on va souffrir on est pièce on bomba yango oh non la bité so na beti pièce yo na moni ti richa ko za na ma difficulté to ça la clip bien te ozo donc hier ça esprit bien que donc les longs on chauffer ka so ayela yo mobimba na lati nga normal nga na bi bon on a so parler ça te mais donc on peut ça fait clip te on peut na petit ko le ka so mo na petit ko ma hote na zo ka bon passer to ça na lobby te donc c'est na lobby on peut on sait quand même li kamone ya concurrence yango esala biso to sala faut concurrence sala kaka donc mutumwa linga sangisa biso te to komani parce que ba occasion ko sangana to zo yango to négliger yango to négliger so likama papa lutumba moni mingi lelo bakomo ba likama papa lutumba na musika moni papa lutumba yebisanga yi ba benga ba jeune musuba ya ko yemba ba boya moni to ba likama ngo ndenge wana mona boyi na ye quoi mona avion wana bo so nini comment yo oboya ko yema nzembo la mutu kwa papa lutumba parce que yo ngwe manzembo ona na composer puisque c'est lui le plus grand compositeur ya mboka la biso mutana ba raison na ye toujours ba occasion ko sangana ote concert ezonga na poto soleti biso to sangani nga message na yebisa bande ko nga baboya ba concert beta na poto yango na solo na bino personnellement point ils ali très important boyebi ke nazo kima ba mission te na poto o ba combattant bazana ba radio périphérique na sala ba émission au Skype au bona na sala ba émission na bango mokomso na tuni ba combattant na tuni ki bino boye
nini oyo kosala na mboka na biso pona ba concert ezonga bino ebisangani type moi bengaka bisanga a se présenter que le général avant en Angleterre otenga général boy so comme na yoki on oyeba nga général boy pour avoir répondre ngeli kata ba 30 minutes oh pour na toutes les questions moi bien ko pour bino opexi biso la musique mais nini oyo faut sala na mboka pour bozo reprocher biso type na lo bananga boy soki lelo mutu okonje changer maboko d'une façon démocratique tout le monde est mutu mususu surtout voilà qui nini so to komi na idée pena que tout le monde que mwana mboka moko boy azui donc c'est à dire que pour ningi zali wana musu ba koloba ote mukonza mboka aza d'origine boy aza boy bona boy siko na chiseke boloba nini bino molobaki na ngabongo mutu ya koya mwana bomoni ki discussion ezalité bon yende siko muta ozala to so que ça va conseil j'aurais préféré na yo kapena message moi ba combattant que bon lokole komi ndenge wana boya kana bino obeta ozomona donc elonga na zozela ngwana mandeko na biso tango fuka misi mutu telemisa ye moko yo moko telemisa ye otikala toujours na honneur na yo mais ce que telemi na ndenge na ye comme ngwana toko bunda na biso susu toko sala boye omoni ke ça sou bien te ba telemisa biso tozongela ba concert tala lelo na ko succès mission boye to perdre Jean-Pierre ça moni ba concert omoni minene betaki mingi na poto wana c'était JPS na vu combien de fois visa à partir de la maison na ye pour na même orchestre plus de 15 fois na poto bambala musu ya kile musu ba belge ba bengisi bino les musu alita chama la memi bino wana pe na beta ba concert ndenge wana na ngena beta na poto invitation alita chama la OK na mariage ya mona nayi Nadine babala nina Eric to beti na lupango na ye tellement famille binaki makasi habité Félix lokola fête ngeza sous na poto na ke na bilu sous poto OK to ke no ba mécène ndenge wana donc ba combien en fois de disparition bana bango soute c'est ça le photo c'est pena ba to lokola ba Jeff Njadi les têtes don de Dieu ozomona parce que ba on sala siko ke donc qui mécène yango wana moni alors JPS mutumo aleki na maboko na ye se plaindre azalate en tout cas musicien wana loba linga ko c'est la mutumakamu ngai nazalaki deuxième personne wa kotaki na JPS et liboso zaki madilu après ngai na lobby décollage ya carrière na ngai bani na maboko ya JPS donc vraiment paix à son âme JPS vraiment ma condoléance na famille na ye na bengaki wera sona leli Abi Félix pour comprendre tout ce que Afrique mouvement tout ce que ndeti na yinde pour neti na Congo ko bana na producteur ba mécène bazali mais producteur ba komisa ngo musala na ye auto so matériel au sakanate ilingo ko maneni aujourd'hui question ke na douala OK pendant 2 mois soki 3 mois bo vandi kuna boliaka kuna bolala kuna bo 6 disque la bino bo tikeli bozongo tana mutawa bulene ngona uzomona muto ba tfuwa mona pe ya kuboma kaka ye wala yango na bino batu bozana bambongo air moko boye boye ba pour se protéger muto mbongo nengo na zonga ndako na ye même si ye mona vola vraiment biso tona mamongo mingi te mais so ena porte à poko te problème faut ba retirer uzomona puis c'est bambila bazali awa uzomona on a expliqué ba to le msumu tana intention ko ya afa ba ke to ko tirane nano so ça c'est silibo peut-être beaucoup kota mais que va faire la coup fil na robeta renfort pays lisusu pour ara le pango hélicoptère ko kita na mama comme na blague te ah oui oui mais yo mono yo riche otama na garde corte uzonga na ndauka ndenge nzo bat basio botona kata calcul joyo nko mususu boyona bona ndenge wana ah ouais c'est un bon message na bato non tala petit na biso moko auto kufa na lui petit na biso na sens na cadre Adamu na Eva kwa zane argentin Emiliano Sala tala petit wana alors brésilien Nantes taza argentin OK taza argentin au fond na moto information danger siko otaka Google on a yebi donc avant ni abeta na Nantes basombi na Cardiff abi bon ça va fona kene na Cardiff fona décider contrat na ngai comment ko zo avion o bozaka yo na pilote boso pilote a piqué Chris attaque na ndete ka vieux baby na ngome na compte monter ma bête mais pilote ça était moi malaise moko azaka ka ye moko na yo ils a passé vraiment to ba air moko na ma to sala tant oza na mbongo mimoni saka misala pe que ba tu peux pas partager mbongo na yo
ozomona oyebi garde du corps azalaka so bozana bango omona neti basala rien zela moko baosala te neti omona père moko na ville awa type moko Joana atamona na garde du corps na pendant 10 ans bayibaki mbongo te avant nalobi non namoni pe garde du corps sota basala ne rien pour namona nanga pa attaque te natika na ngamo si tu prends non musano esila akufute $100 par mois abino musana no esili 2 semaines ezaki belé babotole ça ya $10,000 il y a $100,000 asima mutu parce que justement présence à Joana les osala ki moyen ba approcher yo ezali te po amona mutu mo avimbi pemeni wana ata avimbi te mais ozana mutu wa ko sala intervention yozo mona ngolo kwani ti non kaka tanga longoli Joana 2 semaines ezaki belé ba ibisko $100,000 siko na basana yo pesa ka yowana les gens ont dit qu'il y a combien? Il y a 10 ans. Donc il y a il faut sécurité, ça tout content la sécurité. Ma compagnie ba gardinage ils ont ça na poto, ba kisasa awa, tout le monde on a li panangoba. Te. Ngana ko la ndengona te. Surtout ngane na lingana ngama mama sasa. Donc ngamo déjà fana la ne ba grenade à côté ni au côté kuna. Bo vérifier que ça directement au bo siko naza a des fati. Ah na ti camp militaire. Soko le o te o ngana kena bo c'est quoi ba ki ba te belé ba kufi. Merci beaucoup, monstre. En tout cas, salut bien. Kozana, il a toujours plaisir. Tout ces caca, toutes ces informations, tout ces pelaka. Et à plaisir. Tout ces tout un dernier message. Et puis, c'est de l'eau. Pourquoi particularité Sanga? Té l'élo, la salle émission le l'artiste était. Ah bon? Donc, la CP la question, on a été remarquant. Na gola tabagante pour la papa le tout. On est dans un style. Ça la style nangai, ça la bagan nangai. Le lot de moi, il fallait même pas na balinette. Moni ba ma misu ba émotion. Et on a mobile ko fait ça là. Mais na bibo. Dans la tagande nini. Oza émission bizikite. Les émission matanga. Matanga. Le lot na yé le artiste. On tous en noir. Donc on est tous en noir. Sur ta cinéma ko na musicien. Bon presque tout ba yé en noir. Donc ça le lot journée pendant matanga. On moni na yepe na ndenge nazalaka moni. Merci beaucoup monsieur l'amour. Ngana remercie mingi Frank Stemai parce que olobisinga mingi il fallait na loba pona Papa Lutumba. Merci moni caractéristique mo tinda ya Papa Lutumba ayeba ko sekisa ayeba ko sekisa bato azaki na mama solo mo na minaki ya âge na bisote azaki lokola historien en même temps. OK. Azaki mutu munene. Donc ça dit que il faut avoir approché ces vieux pour comprendre que tu perdre mutu moko ya osakana na iti. Mais na lobi boy Papa Lutumba azaki encore plus riche na ko solola na boy que les musu na yoke na banzemu. Oni on a boyé na nzemu mo tu na question ça. Mais na beaucoup tu na papa personne ngolo bane. Ta la phrase na yimoka loba na sepela no makasi. Na nga tusuka bana. Abi na botama na suki ya moto elinga ngate. Bongo mino na zuna mokila ta ko boyi ngai. Obi sans nango. Te. Habité. Ça dit ka lobi boyi. To bota na mo suki. Oui. Hein? Bien sûr. Suki to buta nango neti ya ko bota. Moko mona pe na vie lobi ko mino libandi. Ko libandi. Mais mino o to zo na mokili. Ozomona yango pele musu to kufa nango. Ozomona. Même so yango suko boyi ngai. Bon promesse ali wa. Ça dit que oko bota manandeko. Moni obebani na yepe mais camarade o soki na mokile muso ko miko ko lekana ndeko na yo ozomona. OK, on comprend hein na botama na suki o kutu elinganga te bongo mino na zuna mokila te boyi ngai bon camarade to mwasi o na lingi na mokili boyi alingi ne sunga te bo promesse o kutu ya naturel suki ya naturel monete pour fo ba mabandi ali mama bandi muso ka saniti non dès les muso ka utaki salon te donc ça dit suki kima mutu libela vous comprenez donc vous comprenez que neti mutane wala donc si quoi phrase nous a fait consoler oui vous comprenez mon frère oui na yo les émissions poser sur la terre. Merci. Un dernier message de ma fanatique. Oui, château. C'est pas le deuxième fois tout. Deuxième fois tout ça naï. Tout ça naï. Oser. Oser na kosa na communauté pour dire tanga na mutu taka mutatanga bible bandeli tisu. Na biki oser ana kata. Oser na kata bible tout ça. Voilà. Mais sikoyo par rapport à baninga nazana ba mi ebele. Oui. Oser émission tanga ba komboti. Non, vous êtes très gêné.
autant à comme boye na bosani oyo bango ni so baza très important mais baninga musu na lobi ba na cadre li solo baninga mususu bayi bakaki obalinga waze kwa esika bozali tozana matanga moni tozana matanga tosala auto ko sala pona papa moni tosala auto ko sala je ne sais pas mon mutu na imagination na yi tosala poza la teke ah non mukolo bakuna ki vie non oyo ko sala ezaka na kimbongo te moni quand mon collègue a anniversaire à papa, on a salé un message. On a vu qu'un joyeux anniversaire. Voilà papa, maintenant les sengo penate pour n'avoir besoin de se capassi. Et sengo le temps pour la table ma coloca et les capsules pour les canets longi pour te dire tout ça on a penane tout ça on a noté. Moni. Et ça lié bien. Bah le jour on a gagné bah mon assis la pourquoi on a pas bien autant mais là-bas qui ça quand a dit le temps a tali message wana a CPD. Tout ça là auto ko ça là. Bateau bazali na ba site, il y a internet. Bocha banzemo ya papa. Ayimba ki yimoko do yekutu nenga zawana do to na biso na posa te ko orchestre mo betao to chaka ba banzemo na yeka deuxième omiyembela yemoko omiyembela yemoko ayimba ya liwa ayimba ya ndenge na ndenge do to le la vie na biso to ba ko honorer ba mort na biso. Pourquoi? Parce que soko moni manifestation que ça na maki autour ya Johnny kasi Johnny na biso yewana Johnny a l'idée akufi na poto awa le chef de l'État a CPL a témoigné même. Chef de l'État a témoigné. Donc, quelque part, président Nabiso peut faire ça. Il faut déjà. Net au monde qui n'a pas de stade. Ah, il a eu plaisir. Il a eu plaisir. Il a eu plaisir. L'excellence vitale caméra et pembeni. Dans un match, tout le monde me dit que oui, c'est bon. Donc, président Nabiso peut, en tout cas, on a pas président Félix Tshisekedi a préparé pendant mot pour Papa Lutumba. Jour où on a pena, ils ont dit que ta famille va le bango. Mais officiellement, il faut y aller là-bas. Pour ceux qui honoré d'être y été, mais il faut honorer sur le. Ah ouais. Donc faut honorer batuna biso, toi ba. Merci beaucoup. Pousser tant que ça na bomoyi. Toi ba na osala na bolamo. Très important, Monstre d'amour. Chaîne YouTube à Monstre d'amour, vous allez Félix Oisé quoi officiel. Oui. Surtout et puis excusez-moi dans le cambo rapidement batumi bazobenganga présent bokanga album boza combien nazana ba millions de fans so boza ko nditi par exemple 500 000 bosengi libanga nzema ne on bima pa wapi l'esprit est bien soutenir Attends la pêche au prix maintenant n'enga na yo soutenir quand même ça les différences mais que biloto bosse nga mabanga bosse nga mabanga mais na boka bino n'enga na ngondi make na bika bo indis betaka solo mona tanga ka bakomboka non ça d'abord il y a minute boni il faut comprendre wa linga ça dans l'album à ça quand même à soutenir il y a on ça la différence il y a un moment to en avion économique na first class. Nous avons un business. Pour ça, beaucoup de gens ont la place. Ils ont un business. Donc, tout est la place à ma bangati. Ça la soutient. Donc, la ligne d'abord, on a bien surtout. Mais soutenir le mouvement, ndeki yo kokeli. Elle était ko non. Album est allé, je suis là maintenant. Nous avons une silité. Bon, on a colobé là, on est mis sur boité. Mais on a le baka, on a épinglé l'eau, on a pas demandé des trop. Mutumusou pe n'enga sengyo libanga soka yoki disque bimi azate. Akangi pe kamikanda. Alors photo sur la déjà siko yoki. Donc ça na mabanga ya bongote. Faut moi soutien ça là. Ah ouais. Voilà. Merci beaucoup Monstre d'amour, nous sommes à la fin. Chaîne YouTube Monstre d'amour, vous allez Félix Oisé quoi officiel. Page Facebook Naïpe Zali, Félix Oisé quoi est grave. Oui. Officiel. Donc sur Facebook pour mon aïe et puis bien yahoo.fr qu'on a fait. Quand on va profiter d'un peu ça va ton numéro n'angaï. OK. Numéro n'angaï allez plus 243 99 99 33 9 8 4. Voilà donc mais ko bengate koko WhatsApp. Mingi WhatsApp. Mingi WhatsApp. Mais si on pose comme n'angaï mingi peut ko tcha abréviation te. Pour Mikolo, comment on a dit CC coucou. Otuni, yo le bi coucou. Mais monsieur a tenu c'est comment? Comment que tu as la difficulté? Comme maman va hiéroglyphe maman. Et comme il a un écriture égyptien. Donc moi il se retrouve à interpréter. Exact. Comment maintenant c'est comment? On se comprend. Oui, puis une erreur, mais dis-moi pas corriger. Oh, il y a en français pour nous comment nefisque. Il y a facilité. Bien, nefisque.
neti bikolo bato la nemi soboko melanga nefiske. Merci. Au moins nefiske n'engiza. Ya pas c'est nefiske. Toi comme nefiske merci nefiske comme ça na corriger déjà. So comme ma bien na corriger. Voilà. Nga personne comme ma bien. Il peut corriger. Donc c'est comme ça. Bikolo kabola bino to sala ngokaka. Grammaire. Livre à grammaire. Bon c'est là. Merci beaucoup mon frère d'amour. Merci également à tous les amis qui nous ont suivis à travers le monde. Vous avez été très nombreux hein. Vous nous avez donné votre attention, votre temps pour suivre cette émission. Bien sûr, hommage à Papa Lutumba Simaro, mais également on a parlé aussi du professeur Alfred Liolo. Donc je pense que c'est très important. Merci également à l'équipe technique et Chaton Kolo, artiste. Merci également à Ozengalina et également à tout le monde. Abonnez-vous massivement sur Africa Info. Notre page Facebook aussi est là, Africa Info. Abonnez-vous et surtout partagez cette émission. Donc vous regardez, vous aimez et vous partagez également avec les amis peut-être qui sont encore distraits. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Chef d'orchestre Eclipse Mososo. Bonjour Eclipse. Bonjour Franck Semai. Tu vois les spéciales répétition pour hommage. Il y a Papa Lutumba Simaro. Rokolobani par rapport à la disparition icône et Afrique ou Atigibiso. Vraiment ça passe moni to père de cas grand papa et Tika biso ba kester le aussi doit frapper encore une fois la musique congolaise est frappée. Tout père de grands icônes et musique et Afrique. Le moni président de M. Google tellement Azam tout le monde en musique sage a pensé déjà qu'on immortaliser dans un nom vivant quoi dans le monde c'est moi icône d'Afrique au tout bêta siko vraiment on a pas makasi et puis ben continuons sa famille biologique qui a on ben écho qu'on a musique des poètes na biso famille biologique ainsi que la famille musicale il y a tout ça vraiment touché biso bana culture et puis pour que Papa Lutumba na biso na morceau d'amour ba sali ba bleu rebelle ba sali na Adam na Eva ba maki ensemble et puis Jesus na icône d'Afrique tu vois dans azar koko pas na biso parce que vraiment il y a présent donc vraiment je suis attristé na comment culture PV en tant que chef d'orchestre et puis na comment monstre d'amour te souhaiter par condoléances sa famille biologique. Champs-Élysées bonjour. Ouais, bonjour. Tout le monde est bien attristé et puis vous répéter, vous travailler bien sur na noir et Ninkolobanen. Ouais, Ngoloba vraiment tous en la mawa de perdre icône donc la icône la musique n'a pas perdre donc tout ça y a tout ça roulé là et puis tout ça mais merci il me tapé ça qui et puis il me suit donc talara icône a salé belé de génération à génération toujours l'icolonae il y a le sali makambo belé et puis tout ça sous merci vraiment tala article la prise le roi bâton magique donc il y a ba verbe ba ebi comme ba ebi monde ba ebi donc mais c'est Google donc et ça biso vraiment passé il y a un monde tout ça noir donc toujours là toujours pas c'est le bien ko yemba na Papa Lutumba est vivant. Oui c'est une bien d'avoir occasion au petit cas na vie na nga ya libela na otiko bossa ngote pour ta partie vraiment ya libela quoi ko yemba Papa Lutumba de son vivant et puis les lolo la zate yo mo ko salonde na vie na yo artistique bon icône donc papa na biso nga ko benga papa te nga ko benga koko donc na makasi passe surtout na vu chance oyemba na ye dès que na vu chance oyemba na ye na icône d'Afrique d'atiki biso donc na za mwana na sengo na pona za chance ya oyemba na koko na ngai mais ma eza makasi makasi nakasi ba noir on a répété tole la koko kaka taka biso donc papa Lutumba talaki proche privé papa ya président na monstre avec bien ba donc koko na biso donc toyemba ki tozaki pe bien orchestre on tolela ensemble na famille biologique na ye. Merci beaucoup. Vraiment donc ça hommage moko brisque tout ça là ou encore bonjour. Bonjour. Comment Divine Maoua. Divine Maoua batalo mokili mobimba. Okolobani ni par rapport à liwa kokonayo Lutumba Simaro. Merci pour la parole. Naza vraiment na moi à dire mingité parce que c'est un peu moi choc pour Nabiso.
azalaki papa te azalaki koko mpona biso eza lokola saki ya loso so eza na ndako soki esili basoso nyonso bapalanganaka mais mpo topalangana te tozalaka na bomoko tozala na unité nini je peux dire comment union fait la force na bomoko nde tokende liboso. Bonjour Massa. Bonjour papa. Belle voix. Merci beaucoup. Et ça ndenge nini mpona ndenge papa Lutumba tiki biso lelo. Ça n'a pas ce danger parce que papa Lutumba ba parole na ye na sepela na trop va même na ndemo ya msoto sali hommage na yembi kadi matala balingi kokundanga mobesu. Donc papa Lutumba papa moko donc marquanga trop donc non te ma passe tout comme encore remarqué qui tira pays vite aux ana day te ma passe fort. Et ça ndenge ko yemba na icône. Ah, ils ont souvenir à vie. Ils ont souvenir mon boy, na robo ça n'a jamais pour poser le barrage. Tu verras na binemi na biso, mais auto comment ba binemi kaka. Donc on a tout comme binemi tout ça musala moko. Donc ils ont ba meilleur moment na ngai qu'il sera quoi. Pe ya vie na ngai. Vie na meilleur na ngai peu musical quoi. Moni papa Lutumba na la histoire moi bien na sala na zala na on a gardé souvenir na motema. Tu connais beta match mon na yolo kala na coach na qu'il sera dit. De basanga on a bien anda kuna ete basanga ndaka Paul Tumba yango na siba ya teto kende to pesa papa mbote po esa bien na kota père avanda na pesa mbote papa ngana chanter na yamba forme na orchestre te singa aya solo ouais OK jazz na c'était na c'est bon on a banga OK jazz mon na c'était papa nga kana so ke na yamba bien mais tellement espoir OK jazz la rati mais quand même papa talaka ngana zo chance yo ka Paul Tumba travers monstre na banzembo lokola ba dame na Eva lokola ba mémoire nzambe ndi découvert que papa Lutumba lo baraboué à s'exprimer aboué et toujours là koko na bino papa Lutumba simaro koko na yo na yangai alors icône d'Afrique nzembo yo bosala ki yango yaza vivant lelo aza suna bisoté pour loba nini bon pona ngana koloba vraiment na liwa ya papa Lutumba en même temps on a passé en même temps on a essayé passé pourquoi parce que tu peux être le grand poète au papa autant surtout comme on a essouté mais essayé on a biso eza papa Lutumba asali makambu nyonso po mutako sala na vie essayé on nga yango wana et puis sentiment na nga eza enfin na eu chance et pas papa na biso monstre d'amour a pesilinga que papa Lutumba roloba na ye asuka maloba papa Lutumba ya suka biso to se retrouver na carte donc to fait na papa Lutumba featuring et puis papa na ngai président na nga loba ke loko moko papa Lutumba na tête nzembo ora papa na nga président lobi ke papa Lutumba na yebi na nga nyonso te mais na yebi ke otika na mutema na biso fi mbima donc pour nga yango eloko na tikali nango papa Lutumba atikali na biso vi mobima pas de tomonia wa bozo lela bozo répéter icône d'Afrique et anze mon tikali na ko souvenir pour papa Lutumba simaro. Ouais vraiment soki to yemba nzembo wana na culture pays vi vraiment to kanisaka makasi wana aza koko na biso donc aza nyonso po na biso vraiment donc mes sincères condoléances na famille ya papa na biso Lutumba simaro vraiment atiki biso na pasi na mutema donc biso to apena ba koko na ndenge monstre d'amour alobaki yoka ba koko na yo donc biso to ba koko papa Lutumba vraiment eloko ya motuya o na tirer attention mingi pa papa en tout cas komi kitisa l'humilité précède la gloire donc papa zalaki mutu moko donc dega mikitisa ki azaki munene makasi mais soko sola na ye ataki munene wana te vraiment komi kitisa papa eloko ngana tirer vraiment leçon mingi na vie na nga komi kitisa kaka papa to perdre koko na biso papa Lutumba simaro et mon son ngeza ke na yoka eno nte bana na botama mais na yoka voix na ye na kati ya orchestre o ngai na bandi ti lelo ni nazali ya Félix Wazekwa na yoki pena ke non papa Lutumba lobi na nzembo sikona mona mutango akufi c'est nga siko émotion ndenge ni président biso koza mayele ya koyembela mutu déjà oyoyo azan vivant mais yembeli nzembo pe atie voix na suna kati bon ezo sala biso pasi po parce que aza papa donc a sali mingi na Congo donc pour nga eloko na osenga na gouvernement to la papa na honneur quoi. Bonjour. Bonjour ndeko na ngai instrument ya papa osona kanisi père ndenga bandai ko beta instrument oyo esalinga surpasse mes condoléances na famille na ye o mwana negi mabas place azali nzamba yamba bien en tout cas article biso chemin mon na musique to ko tenga matin na chemin na soko beti le rumba tu référer toujours na papa pe sagesse atiki
En tout cas, place Azali Nzamba ya mbepena makasi. En tout cas, maweza makasi na lopangu ya président awa tozana dei moko boye ya batamayele. Donc papa Lutumba za mtamayele et puis na leki na Félix Wazio comme quoi bongo mtamayele. Beaucoup sur la moto sur la yomoko hein. Tout le monde va musicien très attristé. On dirait balata qui le cambon na moté mana bango. Est-ce que c'est le cas par rapport à Nzembo icône d'Afrique? Tu as ma conseil au pesa bango de sali bango lelo base à la toucher par rapport à liwa et à papa Lutumba Simaro. Non, ils allaient d'abord pour moninga bon na touché. Bango le quoi na zana bango bazo l'accent de solidarité. Et puis papa wanana na se fait na été. Moni bato ba yeba écouter kazobela bazana bazo ki ba choc. Donc ça en a été. Donc même ba mise bazawana. Moni misuku to baboyi koloba. Parce que misu bazo lela. Misu suma misu zaka pemeni. Baba moni que non moyo kuna lo bezalité. Obi ke mutaki ma image azate. Talaka Frank Stemai avec audience yoza na ngolelo. Mutaki ma micro te mais yo moyo ki nazo ba misu boya tête au kokate. Donc tout ça les effort. Merci de l'occasion de biso to nos rêves. Ça a été un basson en live. Merci Mingo. Merci Monsieur Damo. Tu continuer mon salaire Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission bien sûr spéciale hommage à Papa Lutumba Simaro ici avec l'orchestre Cultura PIV et lui-même le président Monstre d'Amour. Il nous a donné cette occasion de servir Bino Mokili Mobimabomona au Lengi Marambo Salema Awana Kinshasa. Encore une fois de plus, merci à Chaton Kolo et à Ozengalina pour le travail. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass,